Lisolo ya lelo tokobeta esalami bongo na famille ya Bayanzi na Kikwiti, famille Bayanzi, jeune fille na bango bande kofa na Kinshasa, kasi akendaki na vacances kotala ba famille na Kikwiti. Akom na Kikwiti malade de juillet akufi na 2015. Kasi kaka année oyo 2023 oyo na le 8 mars jour de la femme abimi na cimetière aye kotala bango samba yeba alati pe maputa akuti ba soso. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et ça là qui ndenge nini yango lisoto kobetela yo lelo. Tout ça la attention le kampo e kamusinga ibande ko mingi ba ko lia ba soso tope ba mbisi ba ngombe ba ezali bongo ba cha formol. Okoye ba ndenge neke mbisi ba cha formol to ngombe ba cha formol surtout ba mama o ba tekara la wenze. En principe, musunu nyonso tu, mbisi nyonso tu, soki bate na mesa, esengaka bandindi baya kotambola pembe. Kasi soko moni ngombe, ezali wana bandindi bali koya te. To, musunu yali wana, to mbisi to nini, bandindi bali koya te, yebake batie formol na kati wana. Ata ba jus musoma na jus ndindi azo ya te, senge sa na formol. Bobike formol, ezalaka mingi na goût ya sucre. Bokomi, hein? Donc, premièrement, beaucoup de bouchers dans les vendeurs de viande, beaucoup de poissonniers dans les vendeurs de poissons, malheureusement, utilisent le formol en perspective de limiter le pourrissement ou la dégradation de leurs marchandises. Et un élément qui est très facile à identifier ce type de boucher, c'est que devant leur étal de viande ou de poisson, il n'y a aucune mouche qui rôde autour. Toke de bongo na province ya Bandundu epai wapi tala bandeko bali kolia fufu pena balamba na mikungu ya mubesu na pilipili sebe no wapi bazolia pona nzala tozaka na kibandundu esili wana te me tala sika boye biloko ya Thomson ya kati bali kolia biloko ya Thomson ya kati do bale Thomson na biloko ya pa ya Thomson batumbi yango balie BDD wana bolia ni mikungu ya mubesu balamba te na pipi na mungu abomone bala mikungu ya mubesu kande uti na nini kande uti na zamba bongo kande uti na zamba balambi yango te eloko te bandi koliamba la mo mikungu ya mubesu yaya Kongo makambu tambura na Kongo mona makambu ato ali bongo na Kinshasa tala bato bali ko wela avion lokola bongo fula oyo kominini boyo pona nini bakende wapaka Lubumbashi bateki ba billet ko leka nombre ba place na kati ya avion pona nini boyo tokozongela encore na mission ya lelo makambu oyo ko salama na GLM entre président avec tout le bongo nini na régime siko ya président Fachi oyo na président ya kala moi, Mboka chef Kabila Kabangi, l'histoire doit nous enseigner. Na Congo Brazzaville, président Sassou, Azalaki Bongo général, soldat, Lissouba, Azalaki civil. Makamni Lissouba, Azalaki, Eprovoraki Sassou. Histoire doit nous enseigner. Zachary Barabasso, Azongtibiso mémoire. Landai. L'histoire se répète, mais ne se reproduit pas. Attention à la reproduction de l'histoire. Il s'est passé quelque chose dans le pays voisin. C'est une histoire que je rappelle aussi au Congo-Brazzaville. Le président Lissouba gagne les élections. Président Lissouba, civil, son parti s'appelait IPADES. Contre le général Denis Sassou Nguesso, qui se replie en pila. Faites la comparaison. Le président Lissouba, civil, ayant vécu longtemps en France, revient au pays, son parti l'IPADES, gagne les élections, c'est un civil. Il remplace au pouvoir le général Denis Sassou Nguesso, qui se replie en pila. Au lieu que le président Lissouba se concentre au développement du le président Lissouba baebisi que nampila mindu kezakuna. Président Lissouba a se déconcentré, a décidé bakende ko désarmer mpila. Sako swani na ndoki bongisa mabondeli.
soso aza motetela te kasali ya kaloso kobanga fufu na munene te ata na mungu kosila yokabaka kabelanga mwasi nona ndimake yokabaka mwasi ya mongo azalaka ndumba te kasi asepelisaka nzoto na butu banyau bapese na moi bato kopesa mwasi mbongo asa mombongo te akoteka nyonso mama bokilo akufelanga na kati ya mostikere yo pe ya komono makambo na sala ye po akufa abala te abota te mabele kweya abota mwana elongi ya tata lopango to wolola bayinaka bana ndanu po bakokaka mabala te bayoka soni Bana Djobour, Bana Dirban, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique, Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village elle so likambo na mboka ba olelisa. Ngiri gongoro Lokole. Mokonza mboka na meeting ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise union sope Afrique. Yana Lokole TV. Sanga plaisir. Allez, téléphone na yo. Kota na YouTube. Kota comment Lokole TV. Allez, s'abonner. Fina Moussapi. Toini. Bisous, bye. Radio Lokole TV, fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake bana mboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo soto yawa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans tozana nyonso bana mibali na bana basi soto yawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix.
on va vous les délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio loko télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance et fidélité bo pesa kana programme oyo radio loko le masolo et pa yapito kuta na kapo na ko beta masolo ya makambo zali ko le kabongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai babenga kangai fiston pelende tata ya Sedek. To kuta na poka oyo pona ko beta lisolo ya makambo zali ko le kabongo na communauté na biso africaine. Pa ya eza sur kamaroka moite et comme na ngodoki habitude na ba chaque fois makambo auto betaka mingi bana ko sala makala poka ka ba plateforme loka ba YouTube ba TikTok zalaka te moite ba yango ezalaka te tant to wana kokola to banda ko ko ndeko moka bimi kuna bakunda bimi na kimbantseke oh ba monde esika boye moya ko vulgariser vous avez été pour ba support médiatique donc ba YouTube ça qui te mesika bote komona to ali ko style ça binoka ba o ileka na sera bino li solo e benda ka li solo to te ko beta li solo awa comment est-ce que ndeko moko boye ba tindela ki a kufaki aye ko pesa blo ko rentrée scolaire kaka na ne o na ya na ye pour bana bazonga classe et si lo ate ndeko moko apesi susu solo o e sala mi bongo na famille na bango moi na bango ya 35 ans autaki na Kinshasa et congé na Kikwit a kufi na 2015 ma les yeux kuna aye ko zongela bango na le 8 mars o te woleka oyo ba fête à le 8 mars maintenant to komi kuna te to ko betela li solo wana mais to kuta juste après détente publicitaire oyo. Voilà, Bilenge Kitikalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana dans ma histoire, bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CPA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, ezawana kaka bona bosepelisa biso, nangana bino, toza eloko. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup au mesandone na lobaka chaque fois bandeko soko lingaka émission oyo olingaka émission radio Lokole masolo na radio Lokole TV et continuer soko se plara na chaîne oyo soko koti et loko liboso na senga kayo soko zali abonné au tia j'aime au aimer vidéo et puis au partager soko zana na abonné te meka au s'abonner pona au rataka sur ba programme na bisote soko s'abonner ko bosa na te ko faire cloche ya notification pour au ratakata programme mokote soki to tia yango kasi recommandation mingi zalaka bandeko boyebi que sponsor officiel na biso atali bongo Michael Josh na senga kana yo atambala moko so se par la mission oyo kota na cité au côté na site ya Michael Josh au commandé eloko bata moko ya mukie montre perpète veste tonini ba catégorie bla masse au commandé ezali sika boye ba oda eyaki ba de comme sous ba pesi ba bino comment est-ce que na Michael Josh ba zo occupé te ba o ba tara bilamba ya milai ba robe ya milai voilà sika boye Michael Josh asoye ko bongisa comment est-ce que même ba robe ya milai ba jupe ya milai ba manteau peut-être na se pour na moto à la servi et ko sala ba bon kala mingi te na Michael Josh donc force à toi courage à vous Michael Josh bande ko to supporter griffe ya mwana mboka Michael Josh. Ya li soto robete la lelo boye e salami na Kikwit. Bana Kikwit mbote na bino nyoso tu bande kwa Kikwit. Ba ese biso papa Fiston to landa ko na Kikwit. Awala bi bana Kikwit bana radio Lokole. Merci beaucoup mais bo s'abonner rappel trop bo s'abonner bana Kikwit to partage rappel trop te bi ke mikolo na Congo. Na ete so za Congo mbato ka na Kinshasa. Moi kokoso ya connexion na Kinshasa je crois. Ils ont pas binga bande kominga kisasa baso benga te ba otala bala mingi te pona mo kokos to ebiango bana mo kokos alors tala autorité makabu oboke ko landela internet na kokos na Congo bo landela te ce qui est futilité au monde qui faut landela et puis passe ya ko sakala te jeune fille oyo batali bayanz bayanz batabandu no siko bayanz mais quand ça ka bayanti bana professeur bandunuma mais bango famille na bango ba s'installer na Kikwit siège na bango na famille bezana na Kikwit mais avant da kabongo na Kinshasa famille chose na Kinshasa asala bongo na 35 ans et salami na 2015
kaka bandeko mingi balingaka mboka trop yo fana la kisasa tika mboka bolinga kozonga eza pe mabete il faut vraiment kozonga na famille kotala jeune fille wana bazaki congé na université il y a 2 semaines après fraki azonga na kikuite para bango akende kotala famille tokoboya yango te ezalaki malamu kasi tanga komi na kikuite kuna face à 2 semaines asali moi 1 semaine ka maladie ezuye toyebi te maladie yango ezuye ni environnement amesana na kisasa déjà akende na kikuite amoni environnement malamu te pona yeto parce que kikuite ville ezaka roi kisasa kaka lingala makambo tu ba hôtel bien on éviter mais bokono ezalaka bokono yango na lobaka chaque fois yaya to sala ka check up yo mona ka ozando to kolongoni ozando to makasi mais éviter peut-être ozala malade na kati oyebate yango ba to laxi bino awa comment est-ce que formol on a leka yalinga misuni trop aleka misuni on abeli goutte alindi boy misuni wana ba chango formol na kati sans pour autant yo yeba formol depuis na ba chambre froide yo ko yeba yango te ah peut-être aussi to laxi bino ndenge ko yeba misuni na formol yebela jamais ko teka misuni mo ya ngsuti ya ngombe na wenze sango na bandinzi ba ya mo mikemike sutu na Congo ata na mikili ya mpoto yo misuni ya ndenge wana ba te na boucherie d'ailleurs en passant boucherie oyo ya Grigny to bedela no lisolo oyo ndeko na biso africaine moko bakata ke mike et pas ya mundibu moko so pe algérien so pe tunisien bo so pe nani bakata ke et ça la scène na biso awa alors na ebité madame qui un bon matin ça fait 3 ou 4 jours passés mbala moko nini wana zika boucherie wana ezika epela moto kutenye ndie juni na appartement mususu ba image wana viral na réseaux sociaux bota la yango to bosse ko sabina mo teste pour yeba ke eziki est-ce que bandeko ya jeune fille wana basala contour ba tumbi boucherie wana bandeko ya pays wana ba tumbi boucherie et surtout que liwande kwa le cas une aperçu boye ata chaîne moko te ba lobela ki yango basali vengeance ba tumba boucherie wana to nini wana on ne sait pas mais sachez que boucherie wana ba décoration barablo na boucherie à Grigny eza bongo ya ko zika basali justice bango boko voilà ok na magasin à moins que ça au côté na supermarché ici ka banzi ba bien conservé mais tolo au mingi ba teka misuni libanda atako do sombi musuni na supermarché to wapi na ngo ici ka libanda ici ka banzi bazali okomona moi 1 mois d'enzi surtout na pays Afrique soko moni nzinja zate na musuni sombi to na mbisi to na nini o mena sucré yeba ke bacha formol ya mwa so formol e kota ndoko nzota mutu yeba ba dege pesaka jeune fille oya komi na Kikwit une semaine malade et bomier malade avait bomaye et terrassé abeli mois de 3 jours akufi ba lia ki na kindokite to yebi to ba lia ki to pa ya ko kindokite mais azu bokono akufi avant kufa babade ko ça y est bebi na Kikwit ezala ba système ba location okomona ono papa moko azaka na coin papa wana asa infirmier siko bango quartier na bango na papa moko mona papa Gilles on a infirmier elle moko ka mutu passe obenga ina ndako apeshe makisi moi tonga konso papa Gilles on avait tout fait pour la jeune fille na biso ya 35 ans wana meke simbite bakene hôpital général ya Kikwit akufaki depuis 2015 akufa na ye heureusement parce que rappelle ndeko na poto na Belgique batinda pe mbonga lezaka bakunda jeune fille wana bon ce n'était plus important mutasa akufi déjà afana na Kinshasa bokunda la Kinshasa kena Kikwit oh famille isaka na Kikwit bakunda ka na Kikwit wana bapesa ka sango na Kinshasa depuis 2015 Moutapesi sur papa Fisto kaka na 2023 oyo na journée de la femme ezaka journée le 8 mars babe na Kikwit kuna le 8 mars moko mona soki neti mama kufa ndeko akufa bakena na cimetière moko ko kata matiti pa bandeko na bango bakati matiti pa bandeko ba donc ko cimetière ba mama ba fi quoi et puis le 8 mars boyebi yango basi mingi ba ataka ba puta alors na lupangu na bango nde bazala ki wana na Kikwit abi papa Fisto lera mingi ba lambaka mingi ba fufu liboso ba boko ba système ça rappelle mingi ça
pour la dépasser ma calate moi ninte mona au lieu avant balamba biloko balamina le fufu bakati ba boule ba tia on a thermos pour et bomba moto après qu'on a ba fufu sika balambi biloko parce que fufu hein et ça a des bases la fufu na le pour que on condoma bokomi alors ndenge da journée de la femme feti mama kolo lupangu wana mwana na ya mwasi abanaye ko kalinga soso après avoir déjà qu'on a ba fufu ba thermos abadi ko kalinga soso babona ka koko na porte à lupangu nani kuna kota pour écouter appelé bari na lupangu clôturé hein tanga koti bamoni jeune fille moko boye azo parent ko moi muta liboma mais liboma te mais ala tipe ma puta de moko libaya na le puta mimoni ya moi salité tu moi de liboma koti a tanga koti akanga soso mbala mongo se diriger na kwa banda ko oyo zaka bataka ba tono mo na kwa bo ka salité so tondi boki ko boka ba fulu mo za ki wana ma jeune fille na koti akeba mona fulu amoni saki mo za ki pa kota na sachet mo boy azu saki wana mbala mo sachet na ye atena kati ya saki wana simbi yango ayebi siko batofana na lupangu asengi ba siko service s'il vous plaît boko pesa ngama ina mela tout personne m'a mela ça va monter quand même ça moi si chemin de la femme et ba monter ce que pendri na moi ça va premier te le kimoko ya moi si à côté na ndaku azui vert pena o mela mai azui yango ye apesi alina pesa yabi ozo pesa ngama ina vert o bo melaka o monte nga sa muta liboma na sa muta liboma opera mai na vert na habité o sa muta liboma te o sa mutu pour no sengi biso mai to pesa yo na vert oyo ya mabe te melaka o sa mutu ya yo muto négligeaka batu na nzela yo muto négligeaka batu ebité oui c'est vrai et ça la batu musu pas se négligeaka ndengo wana ba passer la mutu mabe mais ça peut na batu beto beta masolo aye Mouta koti pa la bino boyebi esika moko te ya koti nengo asengi service mais quand ko aider on ne sait pas Nzambe a visita bato mandenge beto mona bible so bible explica biso tango apese no habiter joie mais là azui mai ameli mai tanga ameli mai alinga kende boye mama na bango mama ya mwana maneko oyo ya ko benga epe mama je crois to mama leki aïe mais la journée de la femme tu m'as pour taper boye bon tu pas c'est là non bon soit on va quand soso abino zo musuni muko ya soso na fufu c'est blague de pesa e boule moka fufu na musasu soso yepe azwa akende pe ko enjoy ko c'est pas n'est-ce pas et la journée de la femme t'as la connexion ma cliente de salamaka ba jupe musuni moko ba te na mwasani na boule moka fufu ba pesiye mbala moko jeune fiona alobi na kiyanzi na sino basa bayanzi te bayanzi alobi na kiyanzi atuni sikoyo fimo ko ala kiwana nazo luka ndaku ya papa Gilles papa Gilles alo tuni na kiyanzi imagine ba na kikuti balo wa kikongo na lingale konso me ya tuni ye na kiyanzi po baza bayanzi papa shusha esa bino nini soki mutu akufi ata mama mado oya sekwaki mutu akufi déjà avec balangi nyonso tout je ne sais pas soki avant akufa abane ko lobaki yanzi na ebité mais avec bala ba kongo na ba ki kongo mais ki yanzi pena au compte na dialecte mboka na ebité c'est fort possible na ko loba po ba jeune fille ba na ba ki yanzi atuni na ki yanzi wapi ndaku ya papa Gilles papa Gilles wapi non papa Gilles infirmier pour le moment bakalisi lokola ndenga zo mona mutu za moi dépasser peut-être zo lukaye pour la soigner pour mais ya bana ko kene université fi mususu wana et donc ça va to kende nzela moko na relation na papa Gilles ngana leka pour ko nga cours na université papa Fiston ba bima pe wana azo pe so na wana sa batina saki ba do kende na nzela ba ko solola na kiyanzi basololi ta bakomi siko wana alaki semoni ndaka papa Gilles yango wana infirmier kende ngapela keinanga siko mutango mtapeli sola bila keya tanga kei a poussa ni moi 10 à 15 mètres moko boye esprit siko esalié abi nzela ya okata tete ya tout droit esprit siko ezongi mais
Mais oh moi na bisote. Mais fier so porte moi dibo asa bena moi na bisote. Asa ndenge nini? D'ailleurs avant ça la zongi moi sima. Tango akotaki a solisa bango na kiyanzi. Ça va pêcher ba fufu wana lia abi ah kutunde ezali awa atangele bango kombo ya cimetière donc cimetière ya Kikwit kombo kiminga me ba mpangi na munu ya Kikwit ba to ndeke ya Kikwit ba cimetière ya Kikwit kombo na rasuni boko cimetière ya Kikwit wa bosi na biso. Bon, kombo ya cimetière ya Kikwit wana eza pe kombo ya cimetière ya quartier. Ya loko ba cimetière ya Kitambo. Eza la commune na commune ya Kitambo cimetière ya Kitambo. Siko ndengo wana o cimetière ya Kikwit. Nde ba cimetière ya Pantin. Ya Pantin mettre na quartier ya Pantin na habité. Nde ba cimetière de la Gombe. Eza na commune ya Gombe non. Est-ce que bokomi? Bokomi. Voilà. Abino na witi awa yesu on est sur le cimetière, mais le cimetière par exemple a witna cimetière qui Kitambo ora le ballon na witna cimetière qui Kitambo habité na witi ala Kitambo yango na ye ndenge le gens de la femme ba ki tala bande ko na bango ba bongisa ba bisika bande no ba lala ke konsonga pe na bino na yape na beta na nga moi tour au moins esa bango wana ba so na kiyanzi na beta na nga pe moi tour yango surtout dans mode quoi wana alors taba bimi taba l'accès à venir ndaka papa ya papa infirmière wana papa Gilles tamu de ko kei tamu de kwa kati si ndaka papa Gilles ya lokola moi liboso kuna à 15 mètres ya so kati sa bino kene ndaka papa Gilles ya ngwana ngana kati kuna ke université taka kati si ka bo esprit na ezongi oh ndoko na bisoti oh moi na biso kunda kite ye azongi siko mbangu. Donc, tant que même pas même 2 minutes, à zongi siko, soit que dans la musique, on peut être dans 5 mètres, 10 mètres. Abima talibo, amoni soufiangote. Atalabo, amoni soufiangote. Ayoki ntoto malili, ake sous classité, azonga mbala moko na ndaku, mama boya tama mwana moni awa. Tama mwana moni awa. Fiance laki awa. Toke to soli makamuna so tundengo watang to komi na zela kati sibo suna ngesongi na mondire esa moi na biso oya kufa wana pa bande ko lobanini aina cimetière alete ya Kitambo awa bato ba bongo sa ba cimetière ko bande ko bango ya ye ko beta tour ayi ko tala biso awa ko posa bande ko yanga ko tala biso est-ce que ça yeto za yete atika bango na qu'est-ce que c'est siko yeta mwa kei wana 3 jours après, aye kolo di sa maman na bango wana ndoto na aina ndoto. Oui, c'est vrai. Makam onde ko anda oloba, ezaki vrai, ezalaki ngai. Na mona bino kala, na yoka iposa na bino, to le message de la femme, ya nga pe na se déguisa ndengwa na ye na cimetière ko bano fana na moni bande ko mususu bazo ya ko kombo la cimetière ande ko bango me ko kata matite conscience ko balala ka me bino olie boya kite menga na oki posa na bino c'est nga ma yanga monga na yaki na yako visiter bino na moni ke boza bien bona mpe soso c'était très bien mais na ko ya lisusu na ndoto na tonga esi bango tala ndoto na loti boye eza bongo papa Fiston beta lisolo oyo tango beta masolo ke muda kendaki ayeko pesa mbongo na famille na ye est-ce que na famille na biso leki na biso wana ko yate ayeko supporter biso pe ayeko la charge au pro charge zali akoya ko sunga biso te tango ba les morts ne sont pas morts tala lisolo oyo to bombela kiyo na poko elelo yangoyo yaya yo pesa ko tala biso ozana lisolo ko beta ko bomba te yaka na lisolo na yo beta yango e ko édifier bande ko mususu esika moko songolo est-ce que okomi c'est que bien. Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur émission Oyo. Merci pena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na script Ozaki Kumaki et ya Claudine Larize Pelende. Merci na coordinatrice ya chaîne Oyo Mamari Naumbi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire ni virage. Merci pena Michael Josh, Ozaki sponsor officiel na biso. Merci na maman Charlotte Kaputu, mon partenaire ya émission Oyo. Tokutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Chap chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Yambo to solo masolo lelo e pesi pasi to e banini muninga trahi muninga parce que
police financière a rendu brigade financière a rendu qu'est-ce qui s'est passé nani da funda ki muninga pona baya ko zoyer mais vérité c'est ba ne pesi passe ni solo e ko lelisa comment est-ce que mwana mai sapé pour Congo linga sapier commerce ça la nango boyebi ke ma mingi na Europe na France et aussi ba souté alors bana mai mingi ba komi ko beta ba shita sima azongi na mboka passer Afrique ne mankambu a payer ba chaussure na ye akenda côté kana blo ko msa miki vous comprenez? Mais moi, a fondé pas mbila ko elie pour la kimutema be to ko beta lisolo to ko sona na liste na bino ya to beta lisolo o so ka ya yo to zali ya famille na bino o ko benga biso di même ya so ngo contredire kaka ndenge za la maintenant communauté ya boto ko ma wana tika to pesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi kozali wana. Alors to senga bino ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boyi elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo net t-shirt boyi to la ti boyi ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boyi mutandimi mais na Europe sika boyi mali le banda. Donc, kuna ba rivage zali ba veste pene à solo ba jaquette pene à solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien à moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya benga ko côté na site commander quelque chose pour Michael Josh so rebino ko na site te yo benga le Michael Josh so na ngwa so la ngote benga to kopesa yo o so la na Michael Josh ye moko so la ki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so la méchentel na méchentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore
Contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi nanoya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Toku Misayo Ndengenini. Merci pour l'opportunité, maman.